ba capacité Robeta Wera, ya Robeta Wera. Biso ana ba capacité wana. Ninja Tukine. Azana ba capacité. Koko Karim Mokonzi bena. Yamona ebiso. Yona ebiso ana ba capacité wana. Si tu que Wera c'est un grand sportif d'ailleurs non. Mais peu importe. Que Karim Mokonzi a ko gifler Wera c'est pas pour ça na, c'est ça ba désir na. So ba kutani ro chamse pe bor. So mutu ba ngaba fingana. Karim Mokonzi a patron na ba responsabilité na ye aleki na ba musicien ebele na ba responsabilité na ye na vie a bien de to lukato vivre na mokili sibo yo la mu musicien ebele ebele aleki ba Fabrigaz aleki ba Robino a Fabrigaz net ba Fabrigaz apesa ba Nzembo apesa ba mbata mabanga Karim Mokonzi apesi Fabrigaz Nzembo Nzembo nini ebele Nzembo nini et aussi net ba Mado na ba Karim Mokonzi Amado Karim Mokonzi et puis net surtout na ba chroniqueur les ba chroniqueur tout ya basi ba sala ba maquiller qui ya pambo ba les gars na internet Karim Mokonzi a l'équipe bon tout Sikoyo, comme Tobando Balikambo la team Wata, on a comme l'impression la team Wata est un groupe Moko Boye et Zoyana, ba mon Pepe Moko Boye, le Kolanga la Renaissance. Donc mon Pepe Moko Boye, il y a trouble. Karim Mokonzi. Nini, tout le monde a postulé à solo. Si je suis ici, je ne suis pas venu pour parler de Karim. On travaille en Aïe. Oui, on travaille avec Karim Mokonzi, mais je ne suis pas venu parler pour Karim Mokonzi. Non, parler sur la team Wata. Ok, elle fait partie, il y a la team Wata. Marambo a salana, ils sont en dehors de la team Wata. C'est bien payé, c'est pas le sabinote. Tu sais, c'est pas le sabinote, au vinaye. Au vinaye. Asa makambu ya vinaye. Asa makambu ya la team Wata. C'est vrai qu'à ce poste. Tout ça musique. Et toi, quand même ceux qui vont plutôt voter, papa. Aux bomba. Kokabol lisouté, bah comment ça, bah parti politique, bah luka bah que diembe la soa. Et tu vois. Ah y est pas ça libongo. Na tuni. Coup de chapeau. De si ko moni pe ya on se ko mona na parlement au Kolobani, au Rosani. Kongo ça pour ça battre maïli. Moi dans ce na parlement le baranine. Il y a un peu problème, tout le monde a été que le toi kana ba désordre. Zakari na parlement le baranine. Kana ba désordre. Oh bon Karim Mokonzi qui ne Kolobani na parlement. On peut aux arana ba désordre. Donc on a désordre confirmé. Eh mengo. Papa, toi ça na ba logique, toi ça na ba logique ba maramsu ndenge to ki nango, hein? Toi ça na ba logique ba maramsu. Je travaille avec Karim Mokonzi, je le respecte, ça la Moussa est bien. La hiérarchie n'a bien elle est qui? Aza après attaché de presse, chargé de communication, après c'est vous? Attaché de presse, il y a la team Wata. Karim Mokonzi attaché presse, il y a la team Wata. On comprend? Adam Souzo a chargé à visibilité, il y a la team Wata. Francis Diba Azali chargé à marketing à la team Wata. Dadi Mola Azali directeur marketing et commercial à la team Wata. Ange Noir Juvenal Kibala Azali chargé de communication à la team Wata. C'est ça la team Wata. Ok. Dans la team Wata, c'est quand même Karim Mokonzi a postulé. Il y a un vérifier toutes les informations sur et pas a postulé. Karim Mokonzi a postulé na Vinaye. A postulé ni na cachette il y a la team Wata. Ni na cachette à hérité. Na mona qui a posté photo na vena biso mo boye pirara. Il vena biso mo pa na parti na mo boye. Bon mutu ça na baza mo belé wana. Baza mo belé ba sama. Ani ba Blanchard Moussaka. Bango donc ba sama na bango. Attends, Ange Noir. Une question et il y a une minute sur non tout na yo vraiment au répondre ngai yango s'il te plaît. Koké na ba gauche ou droite. Répondre ngai. Toi tu peux accepter aujourd'hui un chroniqueur, hein? Il se réveille un bon matin comme ça, a bendi téléphone naïe, ça, a bandi ko, hein? Comment je peux dire, ko déplacer ba langage, voire même non, ceux qui vraiment jouent tananzela en tout cas, à ko massacrer, voire même ma kofi. Oh, toi tu peux accepter cela. Mutalobi bongo. Natuni Mutalobi bongo, oui. Mutalobi bongo qui est ce qui a zui. Supposons que Mutalobi ce qui a zui vraiment héritier Nanzela, ako bête, ako konye, voire même n'habite ce qui problème nin. N'habite yo. Tu vois on va mettre ba défense au bazarana de Dichungu. Ba gege moto épée là. Donc pour comment on place héritier ça parce que mutango na nani na dit ah moni muto akuta na héritier mba mobo il faut ça ba tete ndai.
tata oyemba moko te omoni héritier. Vous comprenez? Parce que mutanengo ata muto qui na langage a dépassé ndengona liboma azafu comment il en est azafu nani oyebi olobi azafu liboma liboma. OK, Karine Mokonzi alobaki so waziwe ranson na ko beta ye. Donc Karine Mokonzi c'est une folle. Oh, mais si vous avez charge à Karine Mokonzi. Non, nanga na confirmer makambo yo lobaki. Donc Karine Mokonzi c'est une folle. Il y a pardon chombo après. Vous allez problème sur mon déjà message na mona bima boy comme il y a problème. Heureusement na zone akini. Omoni Karine Mokonzi, c'est une folle. Omoni Karine Mokonzi, c'est une folle. T'es là. Mon Karine Mokonzi, c'est une folle. Ana ba capacité au kutana. Ya obeta wera. Ana ba capacité. Ya obeta wera, ya obeta wera. Ebiso ana ba capacité wana. Maître Ninja Tukine. Azana ba capacité. Koko Karine Mokonzi bena. Yamona ebiso. Chapse wera. Yona ebiso ana ba capacité wana. Si tu que wera c'est un grand sportif d'ailleurs non. Mais peu importe. Karine Mokonzi ba langage déplacé yakobeta wera. Vous comprenez ngote ya yo awa na tunio lobi que no muto soki lobi ba langage bongo pour héritier c'est un fou. Mais oui. Karine Mokonzi c'est une folle. Mais le si on le marambo zolobo si yana ebisio Karine ana ba capacité wana akuta na ana batuana oyo bato mizuso ba luka parce que ba kota makambo ba akuta na nti. Donc Karine Mokonzi ya ko gifler wera akuta. Pas pour ça na so za ba désir na. So ba kuta ni ro chamse pe bor. Na problème. Oh mais on a vraiment ba wela kat. Nini? Makambo ba wela ka. Tenga na yebiti. Karine Mokonzi ko wela nini pas wera. Karine Mokonzi. Ako wela nini? Obenge nani? Karine. Nasuka. Mokonzi era komba famille. Kasamu tiyo mesavi bongania. Bota masiko de Mokonzi. Ya Mokonzi ya kombo, Mokonzi ya nini? Babota mana ngomonde ti raisi le président de la République aza raisi donc au senti. Aza raisi aza Kabila Kabange. Raisi komone raisi komone Kabila Kabange. On a yebisa yo Karine Mokonzi ana makambu ebeta wera. Ana makambu nyonso. Ana makambu nyonso. Omoni ndeti boye. Batutu ba finga Karine Mokonzi ko za pour ça ton na kota na casquette wana balukaka ba diembela ndeti nani yo yebi ebele yana bana mobo ba bimasoki ba benga boso ba mochobo soki ba mochobo de soki nini anzana o ba bilo misuki wati exemple neti ba Kobetox. Kobetox c'est un frère à moi au Téba ene kala. Il y a tout ni. Ba Kobetox. On est yé. N'importe mo ba bimisa non boy. Mon frère. Donc banda Kobetox yé moko na bano oya bimisa Kobetox ko banda na yo moko na bana oyo bimisa ba mochobo de la presse ou mochobo de la presse ndenge ange noir azolo ba pesa Kobetox tala epe na caméra pesa Kobetox toli na bana oya bimisa. Benga na kombo moko ngala yebi. Jerry Kamiende théâtre. Aka comment a joué so tatu soki nani boy mutama boki omoni bano ozoluga ande ya osala boulot non bien oumeli na musala oza déjà pe patron ya chaîne na yo ça boulot bien mais soko luki o focaliser pour ça équilibrement pour finir équipe nationale pour finir Karine là je vous assure que est diminué yo hein est diminué parce que niveau au moment ramino sorti na vite osala ngo boye au légiga na TV la muki boye maramba TV o eza problème il faut ça la bien il faut lire bien il faut tambola bien lumba sur la bien pendant que au finga mutu mo boye na brosser bien té au sans sur la bien té na nzoto au sokoli bien té wa manzaka salité au finga siko mutu mo boye o azana ba capacité ya bien koleka on a Kobetox té na lo bana batu nyonso exemple na lo bana batu nyonso bazala pepe me na yo na majorité na na ba fille ya salité et belé. Hein, ba fia salité belé bana ba téléphone no ya bien té bana ba sac ya bien té bana ba talon bien té so mutu ba nga ba finga wana Karine Mokonzi a patron na ba responsabilité na ye aleki na ba musicien et belé na ba responsabilité na vie ya bien té to lukato vivre na mokili siko yo la muka musicien o belé nan el belé aleki ba Fabrigaz aleki ba Robino attends dimi bongania les gars musiciens oya fabrika a fabrika net ba Fabrigaz apesa banzembo apesa ba batama banga Karine Mokonzi apesi Fabrigaz nzembo nzembo nini ebele nzembo nini yozi net ba Mado na ba Karine Mokonzi ya Mado Karine Mokonzi on est nzembo to cri kasi epesa zo makambo ana ba prêtre na kata ba orchestre ana ba chancel bemba ana ba te belé na orchestre wana Kobetox aloba que Karine Mokonzi lelo po abenge la baronne c'est grâce à Fabrigaz. Oh, Karine Mokonzi ayebana no avant Fabrigaz. Karine Mokonzi.
Comme étant, entre guillemets, la fille du défunt, Mokonzi. Fabrice Bando, Yann Nambo na Loboko. Hein? Fabrice, c'est pas Karim Mokonzi, Yann na Loboko. Na Béatrice Hotel. Ce baba joueur, Yann na Loboko. Yaka. Au monde, oh, Chancel Bemba. Hein? Na TV, Fabrice ABF, Chancel Bemba. Té, koye be problème té, mais ba l'action mutubo mosola na ye. Hein, ba simbe pena boy. Hein, moi na mo boy. Moi na natia koma boy, er monto ye ba ate. Ni ne sala e boy. Ni ne sala e boy. Eh, si tu comprends pas, peut-être Fabrice Sango, net, comment les gars TV ba boy hérité. Oh, on est à quid si tu es à nini d'après. Il y a un autre Babylone Missou ba mela ka ba contrôler ka. Fabrice ya na buna komba Fabrice. Hérité azio habité yo au monde Fabrice qui est bien té ndenga musique faut ça Fabrice. Héritier m'a tapé ça comme Fabregas. Héritier m'a baptisé Fabregas na kombo ya Fabregas. Ya ki na kombo ya Fabrice nani Mayulu nani. Fabrice Mbuyulu. Mbulu. Ben c'était faux à Fabregas. Et on est ba Diego Milito tant a Diego. Héritier c'était faux à Diego Milito. Ba arnaqué ba ya arnaqué te ba c'est fou comme R Kelly. On comprend héritier. Héritier m'a ndopé ça makambo. Moi giflar na yango ria giflar. Ya makambo na d'être aussi lisiango. Et dans le lobby, moi parenthèse, il y a moi. Il y a aussi la boulot vérifier information sur information. Vous avez que source pas. Et source n'a pas bongoté. Il y a tiré la bête. Été, azaki na problème au Athéna qui l'engagement. Il y a bien tenu mission ça qui azaki blâmé na carte d'administration et pas il y a secrétaire Nabiso Charlie Robenga, le juridique. Karine Mokonzi à l'équipe musicien. Il y a l'équipe Belé, Karine Mobino. Et puis net surtout na ba chroniqueur, l'équipe ba chroniqueur, tout y a basi au ça va marquer qui y a pas pambo à l'écart internet. Et Karim Mokonzi à l'équipe en tout. Qui la Mégane au capi de la presse, la Mégane. Ah, la seule chroniqueuse au la Mégane, la minute, la Mégane, à l'équipe la Mégane. Karim Mokonzi à l'équipe la Mégane. Nani Biso to yebi bino, bato la team wata, bozala wa bata Renaissance, bato Fibo. À l'équipe Gloria Olangi. Karim Mokonzi à l'équipe Gloria Olangi. La Mégane au boy. Karim Mokonzi à l'équipe Gloria Olangi. Babé. Gloria Olangi Fiali Babé ma. Pardon? Fiali Babé ma casse. Avant de pas Karine, aller pas Karine, Karine a sombé là, sous-vêtement, soutien. A beaucoup là y. Ba finir ce monde est belé sur ba fille ba ça là. Ba la chronique. Hein? La chronique musicale ba 10. Karine a beaucoup la 9. Chez Gloria Olangi. La Mégane au capi de la presse. Non, ba Grâce Mbizi. Ah. Tenga mutu mo boy to tiga eko. Tanga ba kombo yo zolo baté na tangi kombo kombo ya Grâce Mbizi hésité pourquoi? Tena hésité te pona lina ko te kuna makambo te ndeti na lolenge na ye na ndenga Karine. Na ebité. Lolenge ne za ndenga zaka. Ndenga zaka. La team. Ndenga zaka. Za ndenge nini? A trop focalisé. Na nini? Na ndenge ne. A ma B a bienté. Donc ndenge que mon rabo bizarre, trop bizarre. Donc on a mon que si on n'a comprendre attendre ba toi benga kai Grâce Miss la sexy. Si ko sexy on par rapport ya nini? Au moins sexy tant babi sexy. On va la baronne la c'est la par rapport à quoi? Par rapport ya yé makambo senti que son moni boy, moi c'est mon boy mbinga atonda bien à soin. Ouais, s'exhibaka tout le temps en ligne, Azako s'exhibe, elle se laisse, des histoires pareilles, apparemment, faire des histoires que peut-être n'a pas éthique et déontologique, n'a biso to yebele ko sala maté, mais elle se prend le luxe à sala. Natani na sala on, aleki na plateau na vandi bo asa marambo non? Et ça na ba vinaye wa salaka. Il y a ba vinaye ndenga mon pe bo na ba vina na salaka. Yo poke no sa ki ndumba na kwena yo ndenga pe na ke no sa ki ndumba na kwena nga mais soto koti na boulot na biso na déontologie na biso to zonga ndenga boulot au point ni oyaye kasi ki ndumba oyaye asala kana ndenge na ye ezala toujours ke bima toujours le ban ki ndumba exemple kaka ndenge lobi te o lobi konza Congo oh yemo des fois le baka Fabregas yemo ko d'ailleurs yemo ko na compte na yemo oui na compte na yemo ko a publier bloc à genre bongo sika ba bloc ana Karim Mokonzi mobala dondi moi si a dondi Angel le King de Paris oh bien encore Bilali je te salue oh bazo bien encore Bilali oh bazo ba Coco Bilali il paraît pas année marié na Paris
Yangwana siko sobolu ka bodimbela mamba bongo ezafo Dondi Angel c'est sali mon ami na lobité non ngana zo lobaka eloko oyoyo na jouer pas bateau c'est ça mon travail mon cher na yo ki na ye pas na yo source oui source c'est toi là non nazo confirmer te nazo tout na yo des sources hein mobali na ye balobi aza marié na France monsieur to bengi Koko Bilali des histoires pareilles balbengi Somono et yon nazo tout na yo ne confirmer ngai mon cher confrère. Dondi Angel King de Paris chez Sali, c'est un frère tu es Kala, donc c'est responsable. Salut d'ailleurs à Kendaye Kobong c'est la mère et Sika. Donc azungi makambuna ça makamna ba ça ba vina bango donc c'est tout. Toujours clôturer Nelo Moko s'il te plaît les grands réalisateurs. Qu'est-ce mon nom tout 5 ans la team Wata à Paris mon votre boss Beno Nyos na la team Wata 5 ans. Bon Niata State T, bon Niata espace Schengen T, c'est vrai. Non le bagion. D'après les dires, selon les dires. Moi si on a un boulot pour faire moi trop information. Mais tu as une source yo attends confrère. Yo aux alliés communicateurs, il y a nani. Non, je ne confirme rien. Natouni, il paraît. Ok, na reformulé question. Il paraît, il semblerait que, baloba que la team Wata, à part votre boss, Namo Mouké Arkeli, pour chance à Rokota, à part Binonion, Sobotika, Libozana caché, Bokota State, bon, il y a espace Schengen, était 5 ans. Et pour il paraît, voyage au Bongabo qui est dans State, et Melabino Botuté Belé. D'après les autres, d'après Batumsu, Supona, Sosaki Karine Mokonzi, qui est dans la com équipe d'avant. Au moins, la team Wata. Au moins, la team Wata, on a Mamba Miké. On a Mamba Miké, toi, un orchestre, pour mettre belé. Vu que tu vivres à Bandinga, Bakin, Bandinga, Bakongo, tu vivres mieux que bateau, on a un orchestre, ils ont maquillé les belé. La team Wata, c'était prévu, ils ont juste repos. Après, Mambo Olympia, les musiciens sont invités dans les États-Unis. Mais la campagne, ça m'a fiche que le bêta concert aux États-Unis, mais tu as bêta concerté. Des consultants aux États-Unis et ils ont mis ça orchestre à partir de Belgique. Ils ont mis ça à Bissovi qui va répondre, va vérifier ma cambouana. J'espère que ma cambouana et c'est là. La team Wata pour le moment, tu as contraté pour nous en Europe. Bakendara pour un contrat. La team Wata est vendara na Kinshasa, na Congo. Dans ce cas Europe, tu as bêta ndoule to sisi to zongi. Dans ce contrat est que la team Wata qui no bêta bakulu non ba na poto batiki ba désordre na bangwana ba kombandoule. To kende to beti ndoule. Dans ce qui contrat mo est que la team Wata qui no bêta to ke bêta. Donc pour le dire que non, tu as contraté aux États-Unis, tu as contraté en Europe, il y a un moment que la team Wata tout ça awa, mais dans peu de temps tout ça Kenya, tout ça en Côte d'Ivoire, quand les producteurs intelligents à Aluba venaient savourer 15 ans d'intelligence avec Héritier Watanabe. Nous avons les 7, les 8 dans la salle du congrès, dans la Abidjan. Noir. Il y a encore une question. En tout cas, vous tenez une rigueur. Il y a une source parce que tenter dans des sur nos moyens yo yebi na ba norme déontologique après il a ba droit de réponse. On a tenté de joindre Moko et la team Wata entre autres Karine Mokonzi au hasard côté il a chargé après ses communications ou bien Ata Francis ou bien Nani. Dieu merci tozuyo au banepo qui est en plein tournage tout kangio lanzela ko kanga nengi to bendio awa en tout cas aux censé ko répondre biso na ba rumeur union sur tozoyoka et bien ma moni production vous allez qui oui j'en ma moni production tozaki na bimbo tozaki na matanga na palin ti na jour ya ko rendre ba dernier hommage na et tozaki wana c'est un vieux c'est un vieux oyo tout ça qui est la maison mère qui est bien la maison mère c'est un vieux vraiment ouais à Koufi moli moné pe mana kimia nzamba yambaye les gars ça na kimia famille na ye ça la bien donc c'est tout on est les gars qui na deuil wana ti okoma na ndenge izalaki na fikine tout ça qu'est-ce qui s'était passé au juste biso que no rendre dernier hommage na famille à il y a moni production to kendaki to sisi o to ga ko silisa to zoni le reste
Nous n'avons pas besoin de ça. Il paraît d'ailleurs que tout fleur bokende nango botaki fleur musu souté botaki na papa héritier tchaki mère mo ba kauka quand on va mettre de dichungu n'étant pour tout yaki na fleur parce que fleur wana dans commune on apporte désordre à caler bateau te faut à côté te boy non oh mais coré kende ba si ça doit être fleur né la poule cause en notre totorino le magma l'homme le plus compliqué du monde a pessi ordre habité végétal panza bateau batemi na to kota parce qu'on a mbri na to ba panza fleurs et tuzaki nango et panzani mère mo wazaki on a pessi fleurs tout te déposer genre de fleurs et silici tout si na biso mais ba polémique quand ndenge luka bimo to saki boité to pesa ki soki nini boité soki nini te bon biso polémique luka bimo yo ki sous polémique nini et loko nini yo ki comme rumeur par rapport à passage na bino kaka présence na bino na matanga ya moni présence à la timo ta présence hérité pesa ra makambo ya ra na makambo be makasi na mabene malamu. Donc le comité na niveau to ka no azwa ki mwana ya de feu maudit que son âme ne repose en paix akende neti na ka ba no kanga ekutu na ka akendo sa ko ba ni benga ngunini na kimpinga we na kikongo na ngala pena mwanda kimpinga bakanga kimpinga na mutuka basani oui bakangiye sala ba système simba epai bakangiye yo ne faut confirmer biso cela bien ya ba responsable tom suba non tozio awa tozio tango lobika to beta masolo tant que ba responsable s'il te plaît est-ce que tu as des preuves yango tozo tuna yo question et pas na yo ndo to ko réponse ya na makambo bo loba oyo bo kima yo totuni yo nde pesa biso réponse est-ce que vous comprenez oui tozo comprendre est-ce que vous comprenez le biso to yeli pa na yo est-ce que vous comprenez nango est-ce que vous comprenez les démarches na biso OK to si so tika fleur to baluki to ki et to tana ce que le ko la kacheri ya États-Unis bo fara eza vrai tout faux eza faux. Mais alors, pour nous répondre faux, ok, mais yango biso to yoki to trop banal. Non, yango ezala banal ou pas. Yo lo baki ke no bino yaka na makambu, nyonso boyaka nango, ezala eloko za banal, ezala ko boma mutu, tala ka bokomi na niveau ya kokendo soutenir muta boma ki mutu. Ezala ko boma mutu, ezala merci. Ah. Toi tout ambola pena ba maître là déjà je profite pour saluer maître Lolo de Lumuntu. Tout ça kana ba maître avocat au ya ba niveau. Au moins photo yeba makambo na ya yopo yebi ko boma mutu na accident et comme sous français on te comprend t'es mort d'homme accident ben ça homicide c'est là qu'ils a homicide ils a homicide comme infraction homicide infraction on a pesa kana limite nango infraction na kana limite nango mutu ta beti mutu masa si to bakanye pa bima est-ce que bersa boma ki bon te et ça qui accident homicide volontaire, homicide involontaire. Volontaire, bosiko yebisanga. A pourri na prison. On a droit vite. Qu'on a pas en vivre, beaucoup les gars, ma rapport au mois Berry. Eh, oh, bec ça qui n'a bien, ça m'a ramené. Santa bimina moi ça bien. Oh, papa. Mon est en prison. Oh. On est là été, on est en prison à Makala. Mon est en prison massa. On a battu à prison, on a tenté à prison, on est en prison. Mais c'est normal à Salivinaye, mambe coquet ou à ça c'est tout. Donc la team moi tout ça na biso bien tout ça maram na biso, nous n'avons pas besoin que non mutumo boya ko étouffer biso, tu as besoin de mutumo aya soka loba pona ninte biso to na biso batu na tembe. Tout ça maram na biso. Voilà. Nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin. Nous avons déjà le caméraman le plus géant, les seuls qui nous restent, c'est Amoulaï. Johnny Neni. Voilà. Et Amoulaï. À comme dans ça la signe. Tu comprends? Alors, question Souka. Les musiques congolaises, ils ont kende, ils ont mata, dans la dimension nango to yebi. Héritier P, a quoi apporter moi brikinaye pour que musique congolaise mata. Chaque musicien a joué un rôle pour faire pour tombola bendele ya Congo na côté musique et qui n'est toujours liboso Fali azala qui nominé na BET Award et tant que congolais compatriote et ça là qui onini malgré que aujourd'hui Davido a l'équipe Davido Mutazala Zoaki mais il était aussi nominé donc parmi les congolais
parmi les musiciens africains, Congo, c'est là qui est représenté par Fally Ipupa. En tant que Congolais. On a tout nu en tant que Congolais. Non, non, s'il vous plaît. Non, on a tout nu en tant que Congolais. Papa, t'es tout à fait réaliste. Vous êtes chroniqueur. En tant que Congolais. On comprend que c'est un zoa parce que héritier peut-être. Par rapport à Nini Bisso, tu as nominé à Grammy Award. Tu as nominé à Grammy Award. Des bébés, mais bien meilleure chanson. En Afrique Award. Et Banane organisé qui ont organisé en Afrique. Nigeria. Fally était nominé à Los Angeles quand même. Si on a habité chapeau, nous étions le Bela Maramana, ni de le Maramana. On a tout ni qu'à question comme état congolais, compatriote papa. Sala congolais. Non, ça la congolais, c'est qu'on a zanan. Na tout nu en tant que congolais papa. Comme il m'a à 14 h en tant que congolais. Bon, j'ai pas assez de temps là à parler Makamboana. Moi, je parle d'héritier Watanabe Boss Live, Gogan la Pulga, Cosa Nostra. Sera très musique. Net innocent. Net na comment tu n'as innocent, finga fa. Net na minute ce qui héritier Tigi Mambandoule. Innocent. Na songeli sigo. Bale. Abandoli nga mingi. Bale. Na songeli sigo Mamba Bale. Ça va, très chers internautes. Merci en tout cas, Dimitri Bongania. Merci à vous. Vous étiez nombreux. Ndenge bozota là, kaka na bando na place on va comment s'abonner. Donc au cliquer et le ban on a T-box, la grosse moulure aux a déjà Mobimba na Bongania Media. Bo s'abonner belé makambongonde bandi, papa po Bongania ba vitesse onde koti ndenge 5e vitesse zoya www.bongania peut comme na 5e vitesse avec Messavi Ange Noir. C'est qui vraiment un grand plaisir pour Nabiso Koyambayo na Bongania Media na évité aux anamo moi liloba koloba. Ouais, merci na pesi vraiment merci na ndenge bokanisi biso na latimwata. Donc et puis bo s'abonner sur moi mingi na kati ya Bongania TV. Bongania Media s'abonner kaka ça bien ça plaisir à trop mes derniers programmes ça qui orchestre et ça ko démarrer dans les calmes dans les bons. Donc mois de septembre dans mois août tozana na Kenya après Uganda tozonga Goma après Goma septembre événement au tozana en septembre toza le 7 na le 8 na Côte d'Ivoire. Le 7 toza na parlé de congrès na Abidjan et puis le 8 toza na parlé des sports na bango na kata Abidjan. Venez savourer juste la bonne musique, la musique intelligente avec un artiste intelligent, un producteur intelligent, créateur David Monceau. Et na profité na pesa ba banganyo sombote bateau balinga avec Messavi Ange Noir, na moni bongo Christian Chabani Nzambe à 3, c'est pourquoi pas Johnny Augusto, passeport rouge à tête tenda et les moyens avec maman Rachel Foutadon Baotsubal en Ara Mikolo donc samedi mariage qui c'était trop bon. Et pourquoi pas na Igeteka Yembe depuis Allemagne il y a Jondel Ndombas la maman de Marseille là où la pose la confiance d'évêque Messavi Ange Noir. Na pession mbote si ozali yesu na benga ka ebongo sentir que moi Simon Boué bonnet Mikolo penanda basi tout ba ebisiko Ange Noir ndenga za misubalanda ba émission te na Hollanda te siko yebake mukolo na ngazala donc mukolo na ngazala là où je pose ma confiance Dorcas Adou bongo nani oyo yepe Dorcas Adou te mususu nani oyo Zaraïmo Dorcas Adou na pesi ombote donc wana esika na pesa bongo mado na biete mado va moi si avait na biso nani vena bisa musicien nani ya héritier akomo bunga na komba Montana quand même vena ça va continuer Montana vena biso pe kala mama musique passe ya souté tu dois Fally faire to tanga mamba héritier to tanga mambo ya ba faire gola na pesi vraiment mbote na batu nyonso na pesi mbote na caméraman le plus géant Jean-Pierre Oka na pesi mbote na pesi mbote na batu nyonso na kata salon RG sika toza sika ba bongsa nga TV dans le salon RG na moni maître Wonder na moni maître Wonder na moni grâce Lizarbo l'homme de Lelo l'homme de Lelo dans la pesi RG mbote depuis États-Unis batu nyonso balinganga bato pe balinganga tenga pe na linga binote merci à Yoshi Yalala na pesi mbote pe na champion
napesi mbote na champion Tegra na maman Rachel napesi bango mbote. Merci à Dimitri Bongania. Abonnez-vous massivement. Beau s'ajouter. Merci à Junior, le grand goal depuis Luanda. Donc, on équipe a compliqué. Yesigo Yabeta na Atletico de Libolo. Yesigo na Luanda Atletico de Libolo. Donc, on a gardien na Bisso Mikolo. Ndenga Bakin awa. Te wone comme équipe na Bango, comme équipe na Atletico de Libolo. En tout cas, Gino. Merci à Dimitri Bongania. Merci aussi à celle qu'on appelle Florence Emmanuel, hein, depuis Allemagne. Merci à Junior Manitou, hein, depuis la planète Mars. Junior Manitou depuis la planète Mars. Merci en tout cas. Et Loulou Moutou Douli. Hein. Maître Loulou Doulou. Maître Loulou Doulou Moutou, c'est un père à moi, c'est un maître à moi. C'est un marambou soyanga. Ata batomite mama beba sala sonde ni ndeni ni mais Maître Loulou Doulou Moutou, je te salue. En tout cas, c'est un père à moi. En tout cas, Karine Kinyemba, Hervé Kinyemba, Joël Kinyemba, Bandeko Nyos Bozana Luanda, na Pesibino Bambote, Tomo na Kalamingite. Abonnez-vous massivement, le numéro est affiché, appelez vos suggestions. Kalamingite sigo na mois de septembre, na on mboka ya Bajondel Ndombasi. Namboka Bajondel Ndombasi, la maman de Marcia, na kata Bruxelles wana, donc juste pour un mois. Tout qui ne connaît pas mon maman. La team Wata Yango yo. Abonnez-vous massivement. Bye 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 bye.